C'est le cri du coq. Quand le coq crie, il faut Pierre aller là. Prophète nyos omoni ata na TV, ata na église na ye azola talit. Éloigne-toi de lui, quitte cette église. Quand on a kabal juif, ba ange wana babenga kabango 70 génie. Alors ceux qui ont un pasteur à la talit, kondima yete, kobenga yete, kokota na église na yete. Na lingala ya bien azandoki, mwena buloji, mutu ya bulozi, mutu ya shetani. Je réponds avec clarté que cette doctrine de porter un châle de prière ou le talit vient de la Kabbale juive. Voilà le problème. Kabbale juive est un secte ya Bakuta. Et ça secte lokola Maïgari, lokola Rose Croix, lokola. Kabbale juive est un secte satanique. Ba oyo baza censé kolakisa lumière ko défendre évangile ba mimi ba komi ko mabiso na kati ya molili. Je parle bien des serviteurs. Wotana ndeko na sambela na église catholique yebisa ye abimawana ensemble abe ba sango ba salela kayango na ba temple na bango ya sat. Je dirais ça jusqu'à ce que le Seigneur reviendra pour nous prendre. Je dirais ça. Baza ebele na Kinshasa, ba onga na yebi balata katalit. Bonsoir bisanga église catholique et ça église ya Yesu ya wapi, secte diabolique, sortez de cette église. Jésus est à la porte. Arrêtez les mensonges. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer. O bazala mikumba na bango, boya na ngo epai na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe faveur et comment qui passe le temps on a zongi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Lelo na Kinshasa, ils lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence.
inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision, où ezali cadeau pour na bino, ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal, na prix moko abordable. Donc là déjà, benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo moni ke ngamo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali, olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bo benga biso na lomba. Shiki muka di yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibwa. Donc, entrée à la station Bibois, côté 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumone pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparana ba kufa mais nzambe a décida ke baparana ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, partout aux Hollandais, Biso, dans le monde entier. Nous pesibino merci. Baye bandima Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Naba o bandima nanu Yesu te comme Seigneur et Sauveur. Na pesibino mbote. Les prophètes Félix Grâce, les jeunes lions, qui revient encore une fois pour donner la lumière. Ndenge toloba ki que prophète Félix Grâce a koki koleka pona bileka lekate s'il n'y a pas le message ou s'il n'y a pas la lumière à donner. Cette fois-ci, nous sommes passés parce que l'église du Seigneur est dans les tourments. Église est en katia bouluyeke. Église est en katia obscurité énorme. Ba chrétien ba yebite ko se situé na katia molili oyo ezana katia koleka. Na yango les missionnaires, prophète Félix Grâce est encore là pour n'accoper sa lumière et donner le message. Nazana posa esiko zalito sambela nanu avant to banda émission oyo ezana thème ya que le cri du coq. To sambeli mokonzi Yesu to tondio pona ngonda oyo pesibiso toloba de ta part. Bible lobi c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Na pamboli mutunyo sokolande mission oyo. Ataba kotinde la yelia, molimo mo santo a amplifié le message oyo pour comprendre ango comme il faut. Na pamboli chez Biso TV, PDG nango, ba travailleur nyonso, oyo bazo aider biso pour message oyo zala transmis. Molimo mo santo azana contrôle ya ba vie na bango. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le cri du coq. Quand le coq crie, il faut Pierre aller là. Il faut Pierre à se repentir. Quand le coq crie, Pierre doit se souvenir de la prophétie du Messie. Quand le coq crie, Pierre doit s'incliner à la parole du Seigneur. Voilà, c'est le cri du coq qui doit interpeller la pensée d'une personne. Kolela ya soso il faut motema ya mutu moko ezoka emikitisa liboso ya liloba ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, molili ekoti na mboka, molili ekoti na église. Église eza nanu enlevé te, église eza nanu sur la terre.
Mais le diable cherche à imposer les ténèbres na kati ya église. Toyebi te esika nini kotia lokolo. Toyebi nini esika nini te kokota. Toyebi porte nini ya kokotela te. Ba oyo baza censé kolakisa lumière, ko défendre évangile, ba komi komema biso na kati ya molili. Je parle bien des serviteurs, des prédicateurs, des enseignants. Comme l'apôtre Paul l'avait prédit et l'apôtre Pierre, que ezana ba faux docteur, bo tirer attention na bango. Ezana système moko bien aimé dans le Seigneur, nena lingi tolobela. Le Seigneur m'a interpellé, le Seigneur a dit fais-lui grâce. Tu as fermé la bouche pendant que le diable s'installe dans l'église. Tu as fermé la bouche au boy koloba pendant que le diable amène les ténèbres dans l'église. Na lingi to betali solo ya talit. Talit lelo ba pasteur, ba prophète, ba apôtre majeur, ba prophète majeur, ba pasteur majeur. Lelo pasteur nyonso komi kaka aluka alata talit. Po bamona kaza serviteur, po bamona kaza prophète, bamona kaza prédicateur, il faut kaka alata talit. Bokotala na image o eza mupanzi nanga, bokomona ke talit eza nini. Talit eza elamba, lelo eza batu baza na pose ya kolakisa ke po ozala na sacerdoce. Il faut ola talit. Eza lokola écharpe, eza lokola kitambala, eza lokola. Mais baza na poso balata yango, lokola eza habit sacerdotal. Or, na habit sacerdotal, ozamba recommanda Moïse na Exode 28, talit ezalité. Bokomona ke ata na tangi ba kombo ya batu nyonso te, ba pasteur nyonso te, ba prophète nyonso te, o bazola talit, mais bokomona bango na ba image o tozo lekisa, bokomona ke bango nyonso bazo sala effort ya kolata talit. Nous continuons toujours de former la maison du roi, qui est l'église de la grâce dont nous sommes porteurs, car si nous gardons silence, le châtiment nous atteindra. Voilà pourquoi je me suis décidé. Ya koloba vérité. Ata ba pasteur lelo ba kangi minoko bazo banga prison. Bazo banga menace. Bazo banga liwa. Or, la mission que Christ nous a donnée, eza ya ko s'exposer na liwa. Ya ko s'exposer na prison. Yesu loba ki na biso ke bokende koloba. Bako kanga bino ponanga, bako torture bino, bako mena bino na ba tribunaux ponanga. Lelo ba pasteur, surtout ba père, bako miko kangisa biso mino akoloba te kotanga te et mokilisa ya kobeba. Mokilisa ya kobeba, c'est ça la prophétie du temps de la fin. Mokilisa ya kobeba, to sa na ta ya kokanga munoko te parce que soki okangi munoko ba okanga yo, bakolema yo na aner, bakolema yo na tribunaux, okosamba okota prison. Soki okangi munoko te, bakoki koboma yo parce que mais ba martyr o apocalypse aloba wana, ba martyr wana bakouta wapi? Soki to fongoli munoko te to ba vérité, bakanga biso te to kufa. Ba martyr ya apocalypse bakouta wapi? C'est pourquoi j'appelle le vrai prédicateur. Yakoloba vérité, que yebisa batu vérité. Voilà pourquoi le Seigneur m'a appelé jeune lion qui ne recule pas devant qui que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur. Phénomène ya talit oyo. Expliquez. Tout expliquer yango. D'après ce que j'ai écrit, le talit est un châle de prière dans les cultures et traditions ancestrales juives. Eza elamba ya kosambela nango, tradition nango, eza ya bakoko ya bayuda. Tango bazolinga basambela, il faut balata talit wana, elamba wana, écharpe wana, il faut balata yango. Mais eza na bonzambe mokote. Écoutez, il n'est pas d'abord dans la doctrine mosaïque ou dans la loi de Moïse. Tango Moïse nzamba bengi alakisiye bilamba ya kotongela sacrificateur. Sacrificateur, il faut alata habit sacerdotal.
Nzambe a déterminé bilamba nini sacrificateur il faut alata. Mosali ya Nzambe, motumbi mbeka, prophète, pasteur, apôtre, tolu abango kake bazaba sacrificateur. Nzamba expliqué na Exode 28 du 2e verset jusqu'au 4e. Ate okiti na 8e verset. Nzamba expliqué bilamba nini il faut sacrificateur à la table. Maintenant, quand nous regardons dans Exode 28, on ne trouve pas les talits. Quand il y a Exode 8. Maintenant, système où il y a des pasteur, des talit, des apôtres, des prophètes, pour que les grand à influencer, à attirer attention, il y a batu balanda bango, batu bandima bango, batu pesa bango ba offrande, batu pesa bango ba mbongo. Il faut à la talit. Pour bandima ke asa vrai pasteur, andima ke asa vrai prophète. Écoutez, talit ezo existé dans la loi ya Moïse, parce que tout banda d'abord na sacerdoce ya Aaron. Talit ezate. Ceux qui totangi, je n'ai pas l'état ya kotanga, mais batubakoki kotanga, excusez-moi, batubakoki kotanga yango atana ndaku. Nzambe tango so pesa ordre ya kotongela sacrificateur elamba ya kolata, nulle part Nzamba tangi talit te. Nulle part Nzamba tangi talit te. Écoutez, Exode chapitre 28 verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habillés, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectorat, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils employeront dès lors des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et des fins lin. Ils feront les faudes d'or, des fils bleus, pourpre et cramoisi, et des fins de lin retors. Il sera artisanellement travaillé. On y fera des épaulettes qui les joindront par ces deux extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. Bien aimé dans les sessions, il va continuer dans le chapitre Olo. Okoyo Kanzamba pesi détail, il y a abi sacerdoto, il y a motumbi meka akoki kolata. Mena boko mona te nil par zamba tangi kombo ya talit elamba oyo bakomi kolata lelo epa ya banganga nzambe entre qui aimé po ba embryer biso, po ba embryer biso. Il n'est pas non plus dans les doctrines chrétiennes ou la saine doctrine. Talit o bakomi kolata lelo, pas seulement que ezana doctrine ya Moïse te, ya sacerdoce ya Aaron te, mais ata na sacerdoce chrétienne talit ezate. Bible recommandé yango te. La question est que d'où vient cette pratique ou cette doctrine de porter les talits avant de prier ou pendant les services? Bien aimé dans le Seigneur, suivez cette émission, partagez yango. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, partagez cette émission, de sorte que tu combattre la fausse doctrine, de sorte que tu combattre molili na kati ya église, parce que tu en tango ya souka. Au milieu de la nuit, on va sonner la trompette. Le fils du Très-Haut, le Messie, doit descendre, va descendre bientôt. Il revient bientôt pour prendre son église. Et pendant que l'église est encore sur la terre, tokoki kondima molili te, bakoki komema biso na biloko ya pamba pamba te. Partagez cette émission. Makambo yeuti wapi? Je réponds avec clarté
que cette doctrine n'est de porter un châle de prière ou les talit vient de la cabale juive. Voilà le problème. Voilà le problème, bien aimé dans le Seigneur. Lelo ebele bazolata yango ba prophète na baotia ba photo na bango nyoso ndenge balati yango. Botala na ba image lelo Kongo eza ya kobeba. Batu oyo zaba établir que batu bazana ba problème ba kende pa na bango. Zoka batu wana ba koti na kabali. Ba imposer bango biloko na bango po oyo ba libérer peuple na obscurité s'éloigner na nzambe nzambe akende musika na peuple à cause ya batu mimbeka ya lukuta, à cause ya ba faux prophète, à cause ya ba faux apôtre, à cause ya ba faux docteur na ba faux pasteur. O bazo la tatalite et wuti na kabali juive. Écoutez, la cabale juive vient et ces anges déchus appelés dans les cabales juifs les 70 génies de la cabale ou les 70 anges de la cabale. Cabale juif est un secte ya Juda. Et ça secte lokola maigari, lokola rose croix, lokola. Cabale juif est un secte satanique. Et ça y a Satan. Tolobi ke euti epa ya Satan na ba démon na ye ba ange na ye zamba bengana bango na lola. Siko na kabali juif ba ange wana ba benga kabango 70 génies. Batu ya mayele 72, ce sont des anges déchus. 72 anges. Nde batu ba instruire ba créateur ya kabali juive. Maintenant pour entrer en contact avec ces anges déchus, appelés dans le cabale juif, les génies, il te faut les éléments suivants. Ce que dit pasteur Nyoso, Azola Tatalit, prophète Nyoso, au monde ata na TV, ata na église na ye Azola Tatalit, éloigne-toi de lui, quitte cette église. C'est le prophète Félix Grasse qui parle. Les missionnaires. Soit qu'aukuti un pasteur, je le répète, aukuti prophète, un pasteur, à lati talit, bimana église wana kobenga yete assemblée pona yo. Ako imposer yo maboko mais azo transmettre ba démon. Na kati ya imposition de main, il y a une puissance, il y a le pouvoir, il y a la transmission. C'est pourquoi les apôtres dans l'église primitive, pour batu bazwa molimo monsanto, bazwa donc il y a Molimo Monsanto, il faut apôtre imposer bango babo. Quand tu as l'imposition de main, il y a la transmission. Celui qui t'impose la main transmet. Si il est impudique, il transmet l'esprit à impudicité. Soit que ça escroc à imposer yo maboko, à se transmettre esprit à escroquerie. Soit que ça moribi à transmettre esprit à soit que ça ndumazanganga, à zandoki à transmettre kaka ba démon na ye ya bondoki dans l'imposition de main. Alors ceux qui ont un pasteur à la talit kondima yete kobenga yete kokota na église na yete. Moi je l'ai dit bango nyoso so mona bango balati talit na ba image. Entre temps na kotanga ba kombo ba trotse ba par le Seigneur est là, c'est le Seigneur qui m'a ordonné de parler. Nous devons dire la vérité pour que l'église abîma na obscurité. Le loba pasteur est belé. J'espère qu'après cette émission, ba Holanda, ba benganga, ba loba Félix Grasse, ozo banga prison te, ozo banga liwa te, toko banga liwa ata soki ozo ayoka. Nzamba lobi ke yayo ekoki lelo okufa kaka. Un chrétien koki ko banga liwa te. Au contraire, nous devons parler ata tokufi dans le Seigneur, parce que la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors il y a des éléments où il faut qu'on utilise pour nous mettre en contact avec 70 génies, 70 anges déchus, il y a cabal juif, il y a des éléments où il y a énuméré awa. Ce que mon pasteur a semblé na ba élément où il y a tanga awa. Il y a que
azandoki na lingala ya bien azandoki mwena buloji mutu ya bulozi mutu ya shetani yoka ba élément oyo. La première des choses, les grimoires. Bazo utiliser grimoire pour na kokota en contact na 72 génies, 72 anges déchus. Grimoire. Deuxième élément, l'équipa. Troisième élément, les talits. Oyo na tozo lobela awa. Ceux qui m'ont utilisé ba élément oyo, azo invoqué, azo kota en contact na ba ange déchu. Quatrième élément, la corne, chopard, entre parenthèses. La corne, ceux qui ont na église babeta ka corne. La corne, bazo sonne yango na kati ya église ou soit quelque part, mutozo utiliser yango la corne na lingala na yebite soke za nini na lingala. Liseke, voilà. Liseke, ce sont des éléments oyo bazo utiliser pour na kokota en contact na 72 génies ya kabale juive. Cinquième élément, l'encens. L'encens au ba catholique. C'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église du Seigneur que on s'en a na église catholique yebisaye abimawana. Encens ba abe ba sango ba sale la kayango na ba temple na bango ya satana o ba bengaka église catholique et ça temple ya satana na koki kopanga kolobate. Je dirais ça jusqu'à ce que le Seigneur reviendra pour nous prendre. Je dirais ça. Yo mutozo la démission sambe la église catholique bima basale la kabale juive babenga ka 72 génies ba 72 anges. C'est pourquoi na église catholique balobelaka ba saint ba invokaka ba saint Bakanja, Saint François, Saint Jean, Saint. Ce sont des anges déchus. Tango bazo sale le eloko wana encens bazo sala yango boye, c'est toute une invocation. C'est toute une invocation. Sixième élément, les bougies rouges ou blanches. Soit que kuti na église bazo pelisa ba bougie rouge ou blanche. Et ça élément na bango oizo koti sa bango en contact avec les anges déchus. Les 72 génies à kabale juif. Un sacrificateur de Dieu. Akoki kopsambela na ba bougie te. Na ba bougie te ou soit obengi prophète ayebiso ke somba ba bougie somba à sang na biso bo biloko wana te na sacerdoce ya Yesu ezate ata na sacerdoce ya Moïse ezate ba bougie rouge ba bougie noire ba bougie blanche. Il faut éviter ça. C'est les prophètes qui parlent. Ça c'est le cri d'un coq. C'est le cri d'un coq. Nous allons nous attendre aux attaques, aux insultes, aux arrestations, aux menaces. Le problème est que mais Christ est vivant. L'église doit être informée. Septième élément, l'huile rouge ou l'huile de Saint-Michel. Bateka yango na église catholique. L'huile mokoba ezakana milani balobi Saint-Michel. Ata ba prophète ebele na Kinshasa basale la yango. Maman, papa ozolandanga. C'est le prophète Félix Grace qui parle. Ce qu'un pasteur a saigné l'huile de Saint-Michel. Kosomba yango te. Azo koti so en contact na ba ange déchu. 72 anges déchus. Ya kabali juif. Nde bazo invoqué na mafuta wana. Ceux qui ont utilisé yango. Ozo sala appel na ba démon wana 72. Ya kabali juif. Nde vie mutombo Léopold. Alataka yango. Vie Malachi. Oyo ya Peniel. Nani oyo kombo na yeza la kanani ya Peniel alataka yango na walio musenga alataka yango ba image za bokotala yango tozata ya poko. Il faut toloba vérité lokola ba mikolo bazobo ya koloba biso ba jeune prédicateur zamba tomboli mikolo oyo. Il faut toloba vérité. Yesu azo ebisa ba yuda ke soki binu boboyi ko kumisa boboyi ko yemba boboyi koloba na kotele misa mabanga ekoganga ekoloba vie walo musenga alataka yango nani Neema balataka yango baza ebele na Kinshasa ba onga na yebi balataka talit
Évitez yango, évitez, je vous l'ai dit. Le Seigneur m'a interpellé, le Seigneur m'a dit, fais-lui grâce. Tu as oublié pourquoi j'étais loin. Tu as oublié pourquoi j'étais appelé. Na mission na famille na bino, ya misala mabe, famille na bino ya balien, ya ba possession. J'ai fait de toi mon serviteur. Les lozo kanga munoko, tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas les images. Église ezana kati ya pour adorer ba 70 génie, ya kabali juif. To lo bate parce que boko kangisa biso na ba église na bino boza na ba ministre, boza na ba magistrat, boza na ba député, boza na ba généraux, coup de chapeau. Vous avez des connaissances sur la terre, mais nous n'avons que Dieu, nous n'avons que Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, sortez dans l'église catholique, basale la Saint-Michel, Will Saint-Michel, basale la Will, bougie rouge, basale la encens, biloko wana ezo sala appel na démon. 72 démons, 72 anges à cabale juive. Baza rebelle, ba otiola biso ba image, bozo tala ba image, ya ba pasteur congolais, ba lata catalite. Pas seulement ça. Écoutez, la maîtrise des noms des anges et de ton ange gardien par l'enseignement d'angéologie kabbalistique. Ceux qui ont na église batangi saka angéologie. Donc, enseignement sur les anges. Okuti pasteur azo presse enseignement sur les anges. Quitte cette église. Bazo tangi sa 72 anges. Ya kabal juif. Ce sont les anges déchus. Ya Lucifer. Bima. Il faut y baba kombo na bango. Ange Michel. Ange Nino. Ange Naba. Ange Misusu Bible tangi kombo te. Bazo tangi sa yango kuno. Écoutez bien aimé. La maîtrise des livres suivants. Talmud, Zohar, ou livre de splendeur. Ba livre oyo soki okuti un prophète azanango. Yeba ke azamut yakabali juive. Sortez, bien aimé dans le Seigneur. J'ai fait ce travail parce que le coq est en train de crier. C'est le moment de prêcher la repentance. C'est le moment d'appeler le peuple de Dieu à abandonner les péchés. C'est le moment d'appeler les gens à abandonner l'impudicité, les mensonges, la calomnie, le meurtre. Lelo batu bazoboma na pamba pona musala. Oso tiela moninga poison po alungwa na poste yo otikala. Alléluia. Ozotiela mutu kisi akufa pozo mobali na ye. Soki akufinga na ozo mobali na ye. Bien-aimé, le péché domine maintenant le monde. Oh, ezali susu na monde kakate, monde comme na église. Na église nde esika balata ka ba jipe ya mikusa na kolan. Okokuta protocole ala jipe awa ekangi ye serre ye mipende nyonso libanda. Nde protocole bazole ki saliboso a servir pasteur. Siko nini nyonso ta nyonso monani zoto pe ezan zoto. Yesu alobi ke mutu nyonso kotala mwasi na lisu ya koanvier à commettre déjà adultère na ye. Voilà comment vous nous amenez dans le péché d'adultère. Alléluia. Lelo na église nde songi etondi. Na église nde okuti mama présidente batonga ka oyo, batonga ka meme ba pasteur, ba protocole bazo tonga ba chante, copinage zo sala na église, okuti ba chantre bango na bango bazo linga da kimakangu, ba protocole na ba chantre bazo linga da kimakangu, ba serviteur bazo linga ba protocole. Finalement monde komi na kati ya église. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu alobi, lorsque vous verrez l'abomination entrer jusque dans les lieux très saints, rappelez-vous que le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qui peut servir à un homme de gagner tout le monde? Go gagner biloko nyonso ya mokili, mais suka na yango a perdre bomo inaye. Eko sunga yo nani? Ozondima otambola na mituka ya cher. Ozo sala ba video ya mitakala otie na TikTok, obimisi mabele libanda.
et tu t'appelles une femme, et tu penses qu'on va te marier comme ça, un homme responsable va te marier comme ça. Est-ce que tu calcules ton âge? Est-ce que vous avez calculé l'âge de soeur avec ce que tu fais? Vous avez fêté anniversaire. Vous avez félicité. Joyeux anniversaire. Vous avez cadeau. 5 jours avant, mon anniversaire est approche. Est-ce que tu te rends compte âge commun? Est-ce que âge commun quand tu vas atteindre 28 ans, 30 ans, au Bali Namute, c'est alors que au banda kolele la ba prophète, au banda kolele la ba pasteur. Papa n'anga zo balate à Jésus kende. Mais quand tu avais l'âge 23 ans, 24 ans, 25 ans, mobile ayaki po alinga yo otunaye ozana nini ngomemanga wapi? Opesa ngani. Pona yo il faut nano china mibali. Il faut obimana ba homme marié pour ba pesa ka yo $500 avec facilité. Azo promettre wa memayo poto, azo lukela yo mukanda. Mobile ozo bimana yo no yebi kaza marié. Juste pour pesa ka yo mbongo. Ozo bimana e. Est-ce que tu sais ce que sa femme ressent à la maison? Parfois $500 ba opeso libanda yeba pesa ya ta santé. Oh, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Écoute, il est écrit quelque part dans la Bible, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Osala moninga te ozolinga osala. Ozolinga basala yo. Osala ngo moninga te. Bien-aimé, le monde est corrompu. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Jésus est à la porte. Voilà abomination à Katia monde. Les lots, racisme est ça partout dans le monde. Est-ce que pouvez-vous revenir à la raison? Pouvez-vous revenir à la repentance? Même à l'église catholique, un prêtre, un évêque noir, Vatican. Ba prêtre ba évêque ya ba mindele bazo pesa ba évêque mususu ya ba mindele bazo pesa bango bizu bazo pesa bango mais ba komi na évêque noir ba otela biso image wana ba komi na évêque noir ba pesi ka mboto na musika lui s'attendait aussi à un bisou mais bazo le kaye ba opesi bisou te. Quelle haine, quel racisme. Ça c'est l'église que vous me dites. Bonjour bisanga église catholique ça église ya Yesu ya wapi secte diabolique. Sortez de cette église. Jésus est à la porte. Arrêtez les mensonges. Botika kokosela baninga makambo. Botika koyiba biloko ya baninga. Botika kobimana basi ya batu. Parce que oza na mbongo, parce que oza ministre, parce que oza élevé en unité, oza na pouvoir. Okomi kolinga bana ya bato violé bango. Combien ya bana ya bato viola? Combien ya bana bato longolisa bazemi? Oh, est-ce que vous voyez que makila ya bana wane lelaka eganga ka devant le Seigneur? Repentez-vous. Le Seigneur me dit de vous demander à la repentance, de vous appeler à la repentance. Revenez. Dieu n'abandonne pas. Si tu reviens à Dieu, Dieu n'abandonne pas quelqu'un. Zamba boya kamutute, zamba tika kamutute. Zamba tika kamutute. D'ailleurs, il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Culpabilité bomayote nganga na longola basenye belé ngana nzamba koko yoka ngate nasina tulana za condamne. La culpabilité ne te condamne pas. Viens à lui. D'ailleurs Jésus lance un appel en disant venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués. Ata oyiba, ata okushana noko na yo, ata okushana ndeko na yo, ata okushana mobali ya mama na yo, ata okushana mobali ya bato. Viens, mes numéros sont là. Je vais vous donner un témoignage pour chuter. Je vais me limiter par là. Dieu n'abandonne pas. Il suffit seulement Mutuana asala un pas vers Mutuana. Nazana moi na moko. Moi naza musicien. Permettez-moi que je vous le dise. À l'époque, tango bandaki kolandanga, azalaki musicien ya Robin Modibo, azalaki animateur, Shomi. Que je salue en passant. To bandaki intercession na matete abandaki koya wana azokota azoya na kwiti jamba solo ya jamba lelo aza animateur ya Fabrigas azoya na solo ya jamba na osenga soki image na yeba koko lukelanga yango batia yango na miniature lelo aza animateur ya Fabrigas. À l'époque il venait na solo ya jamba na kwiti awa to sambe na sambe awo benganga père
père kotika ngate père tala na boy ko simba kisi na bulo na nga na osale pa patron na nga Robino Modibu nzamba sunganga siko ta na osambela pona batu to banda osambela bango ba to na prophète est-ce que nzambe pa koko yokela mutu ya bona lobi nzamba boya ka mutu te nzamba boya ka il suffit seulement mutu ya verrier nzamba boya ka mutu te. Nous avons prié pour Chomi à l'époque azobisanga ke nazana eloko nanga nazobimisa na album otozobimisa pai sambela po nanga eloko nanga wane simba epesanga vie tala vie nazanango. Permettez-moi que je vous dise la vérité. Je vais vous amener à la raison que nzamba boya ka mutu te eloko ni na bandaki kolinga na sambela po eloko wane bima chana nube grimo ko yembe pa Robino chana nube na sambela pour ça c'est nazo pesa bino ba témoignage ya bato ba yebani po boyeba ke nzamba za nzambe ya bomo. Chomi existe azami animateur ya Fabrigas. J'ai prié pour lui na lobi moni cri ozobimisa nzambe o abenginga mwana muke. D'ailleurs tu es jeune na pe na jeune mais obenga nga père honorenga nzambe na nga zo honore yo abimise loko wane beta ikanga mokili. Soit qui a continué à faire quelque part à Tazana, il y a comme mango fukami. Père, attends en public, chose que toi chrétien on connaît que ça la langote. Ah il y a fukami père, ça me donne pas loba liloba. J'avais prophétisé pour Chomi. Na ibsaki yeke nzamba olongola okolungwa epa ya Robino. Okoma na orchestre mususu wana nde komema yo na États-Unis et komema yo na poto. Vina yo ezana Kinshasa te na umona libanda. Aujourd'hui tant ozoloba ah Chomi c'est un fils nzamba memiye musika États-Unis pamba. Poto pamba, la prophétie que j'avais donnée. Zamba boya kamutu, il suffit seulement mutoaya. Ata eta na yo ya faiblesse. D'ailleurs, Jésus était venu pour les pécheurs. Kobanga te culpabilité boma yo te yaka numéro yango wana. Benga toko sambela pona yo zamba ko ya mayo na sanctuaire na ye na trône na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis à la fin de cette émission, le cri du coq. Liwa eza. Lelo liwa ekomi pamba bato bakomi kokufa na accident abilité yo ozozela otubela tango avant kufa est-ce que yebi esiko kokufa babiso ozokufela na avion esali crash bakufi azuta ya kose repentir te babiso ozokufela na pengi alali akamiski aolamuka tongo akufi na azuta ya kose repentir te. La Bible dit cherchez l'Éternel quand tu le se retrouves tango zaman ya koluka nzambe ta yango numéro ya prophète yango wana naso le belabino yango lisusu plus 243 85 289 42 44 plus 243 85 289 42 44. Voilà le numéro ya prophète Félix Glace le jeune lion serviteur ya nzambe ya ba pécheur nazamo sol ya nzambe ya batu oyo basala kamasumu. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Joie le boko na yo chana tolo. Nazo samela pona. Seigneur, muto alangi mission oyo. Molimo mon santo azo contrôle ya vie na ye. Molimo mon santo amplifier message oyo amema ye na repentance. Moi je fais ma part. Que le Saint-Esprit fasse sa part. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.